nde na kosamba na kakol po mutu na omona teki wa kobundisa kakol ngande na osamba na kakol ayelote na yebi ba news na yebi masolo ya kobanga te lobby nenga kana buaka ko ba mona peke linda zana bandeko. Oui, on sait bien. Oui. Tout le monde est dans le côté et l'autre côté de quoi ça et l'autre côté il n'est pas tout le monde il est kuna télé ma bébé toko choma beaucoup de ça li tala tuna Clarisse Mondelo yoka tana wera banga kayebi Clarisse Mondelo moi ça matata kuleka linda yeyo yinzambi c'est ya solo ya wana pina ya solo ya Clarisse pina des fois ayaza ndenge mo kwa changa omoni ba oba yebinga yi ti pa wera na banga wera tena lobilai pona banga ka nzambe Clarisse boza nondo kuna mapata kokota ba makambuana te biso peto wana mama linda la mama mapata to pese respect pour moi to banda ko sa charger na wezati mapata te to pesa ke ka respect mais akota makambo linda te ka banda ko débordaka linda ana famille munene mama linda zali ba mama na biso bakota bango misatu ya liboso mama na biso ya mibale na mama moko to tikala na mama moko mibale bakufa. Okay. Mama ka te po mema oka na libumu linda zana mama to ana bandala na baluba lupanga mama biso ezawana to ana lupanga na limité nani bébé bato ba seka numéro po batinela ko bambongo ba quelque chose numéro nao akolo bana privé ko menacer na privé ako bana privé o wengi ba ko menacer pe na privé ako mena privé nga na bino te muta menacer nga zate wa ya okuta on tapote les live tapote pas la ngai avocat na ngelo ça te faut les carabis sous kolo yeswe te faut les là ils sont boy Zambé là c'est Zambé 10 000 oui la yotakima na nzungwe waya Moi maman, comment on met on open à privé, comment on a privé il y a les choses. Nga na yebi, on mena na fandi kima bone, alo mambo solo makamona na yebi yango na makasi. Oui. Azo ko sota likamo côté. Donc quand on tele wana. Donc le passeport, linda photo ça le passeport bomba ba photo na ba vidéo akoyawa, c'est tout. Ba maman toza d'accord non? Oui, tout ça vraiment. Oh là là. Oui, ça va ne koloba. Abande koloba boyeke. Linda tam sandolo babongo, potam se monsieur leki, papa tam sa douleur leki alibala abosani ke mama le gaza mama. Oui. Mama le gaza mama ya Linda ne. Je ko fona to ba papa ba kufa bien si mais mama le ki na yo azali. Elombe na yo azali wana na bandal. Na minute oyo, fuka ya Linda leka. Comme ça, tout le monde a des démarches à Potangwa. Ils sont sur le bateau aussi sangwa. So, ils sont pas pour toi, ils candidatent pour même ils n'ont comme casse na plateau ya mi gagner. Belle chose, je te salue, ça va? Ça va bien, Loko, ça va. Il y a les Kalinda Machawa, Mundele Kaloko Ayo. Naye bien, Clarisse, naye bien. Ah oui, bien. Bonsoir. Bonsoir, Jaël. Bonsoir, Sarah Solo. Bonsoir. Ah, bah, fin, on est au côté là. On a tout le monde, le long de toujours sabola, pendant qu'on va sabola, on a peine sabola. C'est juste ce dernier Jaël. Loko, n'engena rectifier pour la moni bat bolo bake. Moi na ya kako na Linda. Na yoki ongo, ndazaki na téléphone pe na Linda na bato bazé en hôpital en fait. N'engena bongi sa place wana parce que bate belé bali ba changer sujet. Dès qu'akola lobeke obimana meshak. Bato wana chonke abimana Linda et tout. Linda ebi meshak il y a 5 ans passés. N'expliquer au place Linda mona meshak. Oui. Kakola bombela Linda ke azaka na mwa so komone meshak. Kakola bombela Linda. Oui. Baiko kende matanga ya bakakol. To bakomi na matanga ya bakakol, nde Linda fandi na mobali amona kaka amona moko zo yemba.
tema za oyamba kitoko bato baloba mwana bato ko bakela Linda bajeto mwana yama ya liboso yeyo mwana kakoli yeyo wana te abiso nde yo Meshak pe kina mama na ye Linda siko ayoki ke bobo kele bajeto ayebisi siko kakol ozana mwana ye malobi oui me benga yo pianga mbote nana problème na ete aza mwana liboso problème na ete nde kakola benga mwana ya pesi Linda mbote ta apeli Linda moto Linda ebisi me fo ya kalanda ko zana baleki na yo famille eza munene oya komona baleki na yo koyeba Linda yebi Meshak ça fait 5 ans na ndaku ya Linda ezala bana ya ndeko ya Linda propre ya mibali Linda linga te balala kuna Meshak atikala kovanda na ndaku ya kakoli te Meshak ayebi Shilo ya 5 ans passé Shilo a déjà mukolo 5 ans passé Meshak Linda obandola na Meshak azana na 8 ans place nini ata soif ango to abatu ata kutu ex danseuse ango ola na mwana ya kakol mwana kakol na bauti ko zoye il y a 5 ans passé soif ango ya ndenge ni mama mobokoli ala na mwana na pena intention nini balobi ki atie Shilo zemi Shilo azali kona moye ko macha ko laksa bilongi bana ezate ko macha bana yate bana wana baza très bien éduqués so taliban na kakol baloba anglais baloba français batanga na bekola bien baza très bien éduqué banana sauf que ya mwasi mususu ya misatu ndaza makasi aza donc il quoi arriver la papa na ye ba menace so papa na ye sala ka mama na ye mwana na mwasi ya misatu evanda na motema ailobe azongi siko mwana wana ya mwasi ya misatu nde siko ayebisa aloba papa na ye ke ozo sibio mama nanga nazomona yalo kwa ana kanda ya papa na ye mwana na tia kokola akozala rival ya papa na ye à vie tu vois donc Linda zana tante ya kopanza makolo Meshak alala ye ya maloba rango na zuwa parce que il est très jaloux boni boyko alobi toyoko bébé omoni ba makambo bozolobaka wana ya bashilo ya ba Meshak ayeluko te tobingana ekute pa c'est faux archi faux Shilo aza na zemi ya Meshak te wana bozobebisa réputation ya mwana wana za mwana danseuse na musicien mais niveau Linda kadra bana na ye yango te bosalaka ba makambo te ke po ba vie ekotaka Shilo a mwana mukie eza ba malatandi jamais Shilo ana zemi mwana nga zemi te oni ko bebisa niveau boy ya batu boy ya bana batu boy kakoli kiduma na azala ba kisi na ye atikela nga yaya na ngai yaya na nga azalokele alambelaka ye kitoko nda yebi akangama na Linda atika yaya na ngai te ana basi ebelezi baujana wana badanseuse nyonso asilisa bango yeso amoni ka nsima no ezodenda ifo ayeba yo pe alekisaka nsima mwasi te alekisa nsima mwasi te te bakakol wa eloko te ofutela kutu ndaku ya $600 bamati yango $700 epa mama Monique mama wani alinga babomele mutu epa na ye kakola futa kote kokola ofutela mama Monique alinga baboma Linda epa na lupangu na ye babotele lupangu yango basi yango basuki bemopilo ya bandu baka Linda azo basi misusu te yaza mobali ya kadogo te afiba kadogo ti abwaka kadogo na Linda biso to wana famille munene lupango munene bakala kakola zo yepa na biso Linda kuta zo bondela kakol abo azongana na kadogo Masaki Linda yambala kakol te kakola kota ki Mario pa Linda kakola kota ki Mario matière ekoti susu kakola kota ki Mario tozoye na chassa viva bana ngaba makala mbinza makambo na aloba bayebi kakola yani eloko pardon hein tofanda na pangala na mbinza na pangala
Ma chérie, s'il Numéro te plaît. 28, Ma chérie, s'il te plaît. Comment on Mariam? Oui. Comment on Et Mariam? on est à compte, il y a les qui n'ont pas. Te outa kisangani non? Na uta buta. Bo outa buta ozalaki na famille ya les Asumani, hein? Famille nani? Ya les Asumani. Biso kana famille Kalome. Tika loba te choupette. Oh, tika loba bon loba. Oh, tika loba bon loba. Ansu ba yebani. Biso to uta buta. Papa na biso mundele. Tozana ba école ba mapangu. Papa na biso nda kufa ndeto ya Kisangani. Entre temps baleka mama biso de bazaki na Kisasa awa. Bazo benga yaya na bango mwasi mobile sa kufia ka Kisasa. Ndeto ya Kisasa. To komi Kisasa nde mama biso basose mobile naenda ya kufa. Biso nyeso totanga linda ndalinga muziki. Linda ndalinga muziki. Biso nga za médecin na silisa na biochimie biso kakola chingama na biso ana place okende to linga mosi koleka linda te ba foti ndeza pe ba linda po ba linda ndeza ba kraka ba bolingo po na réalité pena bo linda ko linga kakola te kakola za niveau linda te atika linda atikela biso yaya na biso to ana posa na ye apa linda za azanzoto solo eza mabe apona oya basi na eza kitoko ya linda tatikela biso ya na biso atikela ngai ya na ngai za neti mama na ngai ngana linda to swana te to zala bolingo linda nda linga te na kota muziki nda linga te kwa iba realite muziki ngande na kota kuna alinga te mena ba muziki ngo pe na kota wera nda benganga bondelanga wera nda bondelanga o ba série déjà wera boka nga Clarisse Mondele na représentant mama na Gladi wera yebanga déjà wera bondelanga ka ko linda zolongwa yo yakaka nde na kota wenge kwa yake nga peso na koti wenge kakola ko banga ko sala ba kindumba kakola banga kata azana ki pitonde ya kindoki ba danseuse nyonso wana ye na bunda ba bitumba na obundela linda me pamba kakola a posséder na bana misala na biso na ndaku wana somo ngana okama kunde bolo bakakola ngo ye pende ezana ava bima tana mwasi fo mela kisi impuissant kakola ala abo pikilikite Pwani ko sambwisa famille abatu boye de ya pena na famille na biso kapo sambwisa biso wa dénigrer biso ya basi ngo basili alinga mwasi mususu te aganga mana linda pwani linda ngwa sala eni abalusa endengeni sko mutango ka wana ndozo finga ye bebi kakola ama yele te azoba omoni nyeso ba audio nyeso azoloba kawana linda boy nini boy biso nyeso to comprendre ndeka kakola nde zengi po mobali alingaka mwasi na ye jamais koloba na redu jamais yaya tokutani lobi de ko matière ezali matière ezali pona ko fungola nde liboki bomba on a lobi lote na lobi lokote asubalala merci ako kape ko kanga kanda te omoni nanga beti linda bongo omone ka 2 jours linda pardon linda ngope kizengi azongeli lisusu cette fois-ci c'est linda zongeli makolo langa mikie oyo na ndaku na ye na onyatati wera bwaka yo wera kubwaka yo wera okinwa weba nsoni te abwaka yo lela chilo ala zema meshaki te jamais mwana biso mutia ko 16 ans botika kombo chilo ya chilo taba sebo
Opota na Olga kuna kutobete ti azala AVC azape suna zeni. Mutu tina AVC olandeka ocha ezeni. Eh. Chikolo baboy. Mama kakola ana famille ka yene ngaza bongo ka wera nda batela ka ye wata kala sima wera so benga nyebe kakola sili Stambe azala la mutu wana apesi mbonga wenze $10 balambele chaka madeso ale ye wana kena ndaka bato akeko senga akende pa brosse ibwa boy akeko senga akende pa lambero sango akeko senga banga te Chakimadesi les hommes warai. Chakimadesi les hommes katarai. Après si vous mettez à 5. Bon, il va se dire qu'on s'est caté. So après si bon, on va 20 €, on sait à 15 €. On sait à 5 de. Wana wenza 15 €. Ya 16 €. Wala mbele chakamadesi. Ngaba yebinga. Na yete ke ona lo baba mensonge po nga leke linda odefa te leke linda ka mako yeyo Tumuni bokukani ya buza kokukana oh la la papa to mona na moyo to mona na moyo shete ni to kuta na to kuta nga abanga te bangonya ba ye oboti bana kitoko bana lokola bana ngai wana famille mindelezi wata na biso ya motema go gagne héritier de mon cœur papouche bouger mokili album ezo ya somo naza na libala nana mobali nana ndako ya libala oui naza na ndako ya mobali vanda beaucoup la bana ya baitiliza ngai nde mpona yaka wana nabina kamesimba te kweza tete na bana kitoko ulala ulala lobby bana kitoko wana loba masolo ebele eza te nde na bombi nde nalingaki nabwaka live mpo bayeba peke linda aza na famille. Voilà. Peut-être ne va bête bongo ndazoyeba isusu te. Linda za famille munene. Azala na famille na Paris na Kisangani na Buta ba Stella Mbala. Ba Emedo Mbala ba Maria biso ye to yaka mabeto na famille kitoko. De nda kraka famille na biso. To kitoko. Taba kakol. Pardon. Ngowera bwakisa ye. Akoma dumer ya boziana. Mon. Oui, je t'aime. OK, na privé. OK, fais mal à bébé. Oh là là. Où tu as fait ma part de bala kitoko? Oh, c'est le roi. Go. Oui. Siko lobby. Hier, dans ma kendaki répétition. Wera bengani ye. Bazongi sa kena fsi bango jali to na to fsa bango ava yokota na si ba bengana kena rep. Et pas lobby ya ma kendaki rep wera bengana ki. Voilà. Siko Meshak na bengi Linda. Meshak. Abengi Linda. Abengi Linda. Po Linda oya mo ba telefone te. Elo Linda fungeli telefone etaka po tapesa numéro na ba M-Pesa. OK. Linda oya ba telefone mutu te. Abike amoni appel ya 20 ne bengi trop. Mais aboyi ne ko décocher parce que ayebisa ki 20 ne o eza rapport a suka na o pesa yo. Na ko pesa na nga lisu rapport te parce que commis de trop. Depuis la côté libala zaka ba problème aux rapport à souka na pesio comme papa na ngai donc pesa na ngai sous rapport te de amoni na ba pele ko tele ba tebele ba obenge mais vetu ne pas benga ki ayambite ya maza ndako wera benga ke lobitanga ko te c'est biba na poso bon longi no te bima wera c'est na zana posa ko bon na te bima nda bima ki aju voiture active voilà donc papa ko wera ofinga malika mula ete facilité. Il faut oui, vraiment, quand tu vas finir ma caméra bangote.
lelo soki justice eye esenga lisu wera susa tia su mwa relation atia lisu mbongo po bakonza Kongo batali ba bazoba te Kongo ya lelo be koma bakelele ka internet boye bake kokanga yo pokabanda zana to makato zonga ba otindele convocation liboso soko yete mi bete mi satu boya ko zona ndako parce que fait on ata makambala nyoso ke ngana na mouvement la ngana ba concert na nga makamune ya ko affecter makamuna ngai po Kongo la mélange ka nyoso e koma wera yango fait na kati lokwa papa ke bimana na mboso lo po wera ofinga mama pata likambu tali bangote so ça fait comme réalité et tali wera na nini donc c'est ça siko Meshak mwana ya Kakola uchi ko benga Linda ana ba 15h alingi nini nacho sona Linda na Fivet na banda bande patindo basa en hôpital oui po hôpital Linda za alingi muto ayeba na yango te abona ye azaka so abengi na video omoni ye mama aboni scanner po ngana ba vraiment plus pour na scanner bo bakile kanga ke na mutu na yeba c'est bon ça l'opération be ba kopasa ba kisi et tout ndelo pana ka obenga na zu bona 15h asinga jael na zakina droit ya ba téléphone te po ba médecin bazala kya so na yambi ba osilika po ba olinga te na loba ka pongi kolia pe na kote po mbanga nyoso mino esale passion je ba chema bendela mino da omoni ba bloko to mela ba jus wana ba pai wana do o mela jus na straw o mela bongo po sa ba fungola munoko mela mai mbanga nyoso ba mino nyoso esuka eza ya ko bouger siko yango mutu affecté na mutu donc po loba ba malembe oyoka ba malembe il faut que tu vidéo po oyoka quand même o azoyebisa yo te na yo ki boye bana siko basaki ko benga ye batuna mama comment ça va est-ce que tu as mangé moya yebisa bana ke naza bien teti na suke zate po bana baza affecté moni azoko sa bonka ça va po bana ba mais bana ko ba koli ba comprendre que ça ne va pas maman za boité ndalobi je na okufa ka boye po na libala donc kanda siko mati na je okufa po na libala te bande kono ebele ba congolais baza sima na yo kolanda batu ba ofinga ote kolanda batu ba critiquer yo te wana pasi mutaelo rapport moko te okufa po na libala te biso to soutenir yo na ba prière to soutenir yo na mukie batu ba ozo ba otina mpesa po na hôpital loka ba sengi kisikisa osoma na dépôt matete dépôt kanga 21 fait OK na moto Noko. Oui. Nakuna moni que est-ce que Linda ko pesa numéro na M-Pesa te? Numéro M-Pesa da to pesa ki lobby, na pesa ki da numéro M-Pesa. OK, ngapena sona besoin numéro na to epengla ngona ba live. M-Pesa bata wero la hotel numéro wero bata photo. Sona kiti, na pesa M-Pesa patite epengle, bata wero bacha, bata M-Pesa bacha. Bata M-Pesa s'il vous plaît, et pour aider biso dans un premier temps na bakisi po na mbanga. C'est ça solidarité ngona vraiment. Ngape na za besoin batu nga ba osala epe quelque chose. OK. Donc là na muki muta kufi to saka ko contredire baninga. Donc Meshak abengi Linda zolela abi mama nga na sa frère. Est-ce que na longo église pas pasteur wele sa pona makambu na yo? Pourquoi papa kanise ninga mabe? Est-ce que nga na ko lala na yo to est-ce que Fivet ko ta enregistré Meshak? Ndanga zolela Fivet a enregistré Meshak abi pona chaka te po za mwana Meshak aleli taka mwana na sambela na za frère. Pourquoi papa za boye mama? Oza na hôpital Linda ya Linda bisete na besoin mona mutu te kendo tala nde ba leki na yo na hôpital na posa mutu te kendo taba leki na yo abi na za posa mona papa te fait ko ta enregistré mwana na leli za traumatisé abi mama ngana sina yebiso ata mukolo moko la na lala yo to na la leki na pourquoi papa agir boy papa sambusinga Linda Kakola sambusika Linda te asambusi na Shilo asambusi na Meshak comment kopanza famille na oboye Jaele panga limbisanga ye na to sala live siko mama moko mati kuna azali tante ya Meshak alobi bango si ba po ba uti ko porter plainte contre Kakol il faut approuver bango à quel moment moi na alala ki na belle-mère na ye donc moi na traumatisé non to kata live kaka siko yo ba porter déjà plainte contre Kakol il faut approuver bango par A plus B moi na alala ki na yo ki ya Meshak na audio fait avec signer Meshak a lobby boué na ba propos na ye ata pona audio comprend que moi non ça sincère abi moi je prie maman na yembe la Seigneur na priaka na za ba défaut mais maman je pleure devant mon Dieu ce qui papa za papa nanga et que nga na lalo papa maudire nga noki mawa abi soki na lala na yo atali kanisa ko kangwa ta soutien papa maudire nga na kufa pourquoi papa kanisa nga mabe na sali papa ni papa bebse nga réputation na obima na Shilo c'est ma petite sœur
mama na ozwa likanisi wana wapi nani asali makambo nyonso linda bilika atanga te aza pene kende kotala baleki na yo nalingi na nga to ya lisusu ekoma lisusu ke oyaki kotala nga na hôpital ke ozo conseiller nga lokwa mobali na nga dina bibwe noko pati linda aza mutu toza ben parfait to na berreur elakisi soki passé na ngeza mabe obalingo komo rappeler passé na nga moi si nyonso aza na passé na ye to na bato musu babala bango vierge to boyi te to na bato musu basala mpe bavi mobali azwi soki mobali deja zwi yo ayebi deja passé na yo nyonso eke obombeli eloko te akwa bona kati ya libala obanda kotangela nga passé na nga aire nyonso eleki kobeta ozo traumatize nga moralement epi ozoya su kobeta nga traumatise olinda aza nango siko kakol ayebeke linda aza mabe alandeleki linda nini abotisi ye bana nyonso pourquoi et puis linda ayaka kobomba kakol chaque fois la télé mais linda kanga kakol na basi combien de fois aboti tina ba danseuse abimi tina ba cousine na kati ya famille akoti linda kakol apandi famille ya linda abima na bande kwa linda abima na ba danseuse abima na ba tumusu na maison mère car linda kaka ko protéger na télévision te mobile nani mwasi malamu linda za mwasi malamu zo protéger na mabenyoso akena alali liba ababundi na kakol akepa bango lobi na ngazonga kuti kakol na mbeto na chel lui conjugal na yo mobali alali na chel mais tout ça là na télévision ayaka kaka bomba mobali est-ce que linda pe bando rappeler kakol mabe kakol sala abombele eka na mwana ayeko découvrir mwana po combien na zemi ya mwana ne asuka na yeko découvrir meshak ayebi bana kakol nyonso te mudansezo obalo basala AVC ayela linda kobokela mwana linda na kati ndako libala o tala mwana na bota na kakol babunda libanda lopango linda kema boko otabonde ba obunda ti abonji ko senga mbongo mwande kakol beta akate musisa mutu asala AVC koma paralyser mupandi moko nde kakola beta fi wana na minute so famille zaki famille ya mbongo mais kakola kenda prison mais ba famille pauvre mwana zaki danseuse akeko zo zema mutu mobe mutu nga beta akate nera mpanzi lelo mwana na koma paralyser liboko ekenda loboko kolekenda munoko ekenda mobali mutakomisa ebongo siko linda bando rappeler ya makamna so ya masala ke to boy violence ya violence ya modelo yo ya kobeta mutu mbanga nyoso ekangami mutu nyoso makila ozana wa les et comme de trop vase tonda na mukolo moko te ba papa soko ebida ke mwasi anaza mabe ko approcher yete poko mako silika na ndaku mibali bazaka couche avec toi akomi ko réfléchir nani sous salala ki avanga quand il couche avec toi jalousie komi ko mata akomi ko tala komi ko take nani opa bimaka na ye bilengi onga no yoka nani opa yoka kango alabanzi ko beto na ba colère ba ex yo linganga zwanga place yo zwinga yo tala siko place yo zwinga comportement na nga tina suka na nga ndewe ko jijenga mwasi amelaka au melate ndenge nini fa melaka masanga parce que yo zana ndaku te ako melate ndenge ni bambande pai makambo ebele pai ako melate ndenge ni Patrick ta musu consommation les amois bière ala la pongi lelo zo finga mwasi na yo se na ye solo mwasi na yo se sila gu lelo kakola kokozongela linda na mafingo nyosa fingi linda zanga elenge azanga gu mais moi songa zanga elenge ochake na ndaku moi songa zanga elenge ozobotele bana est-ce que un homme peut t'insulter jusqu'à ce point yango ba mama toza basi to ba PDT soki oza mwasi ko toleraka infidélité ya mobalité tongo yoke na mbala liboso ki ezana ki chéri tomboka makasi la kisi pena ke toko ko kabona na erreur mukie soko komi ko accepter fidélité mobali ko bomba kama be mobali ko zipa kama be mobali ozoboko la nyoka mukolo mususu ko soyo vene bomiyo botika ko mela mibali mbondo botika ko cacher mabe bande ko na biso abasi ezate soki ndeko moko azana problème to ka ko boycotter ndeko na mwasi ataku tongo tozala baraki soka mobali moko yela babela ndeko na télévision il faut to banda ko boycotter ka bango parce que bakoma ko profiter ba biki bati musu ba ko kotela biso tozala tato fingi bango bati musu ba ko kotela biso soki oza mwasi mobali moko ye ko dénigrer ndeko na bina mwasi peu importe la situation il faut to zaka na solidarité féminine to koteli no biso na biso to kokela ko sa ba bêtise biso après parce que on eza ko pesa ba mutu makasi ba bando continuer kana ba bêtise c'est pas bien. Ok, tout ça numéro rapide bandeko Gina Nigel itinde na numéro MPC ya nani ngala watu bata poto na watu wero na PayPal baby matano rapide baby no zele baby tinda baby